Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception. Il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Yabino yango bolingaka mingi eza bongo info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote la bino bisika nyonso tu bozali tika te tofungola basangola biso pona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na Botswana depuis mardi 9 mai pona visite de travail ya 3 jours sur place na aéroport ya Gaborone ayambamaki kitoko epa ya président ya Botswana ndenge Héritier Mapindemi atalisi bino dans la capitale botswanaise. 24 heures après annonce, il y a déploiement, il y a force militaire, il y a SADC na Est, il y a République démocratique du Congo. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a s'expliqué publiquement pour n'emballer à Liboso, pour la motivation, il y a décision Oyo, et Zouami Nangambu, il y a communauté de développement, il y a Afrique australe, SADC na Mukuse. Oui, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lobé l'IP sort, Oyo, les alliés réservés, et pas il y a force régionale, il y a EAC. Oui, a répondu qui na presse, na Mboka, au cours ya conférence de presse oyo asalaki elongo na moninga na ya Botswana Mogwechi Masisi oyo azali bongo président ya Botswana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré clairement que force ya EAC et ezali passé la dernière semaine na bango na République démocratique du Congo selon président Tshisekedi alobi pour na premier mandat ya force oyo et salemaki na mars uti koleka gouvernement ya RDC a renouvelé ki mandat ya 6 mois te ndenge bango ba souhaité ki to secrétaire général ya EAC mais accorda ki mandat ya 3 mois na suka na yango évaluation sérieuse et sengela ki esalema pour na orienter sort ya force régionale oyo président Félix Tshisekedi a talisi que manifestement problème ya fonctionnement ezali makasi pour na force régionale première raison oyo ezali ko pousser bango pour ba na ko se poser to komitu na ba question pour na mission oyo et pesami na force oyo ezali rempli lelo na ba localité mosusu bazali komona cohabitation entre contingent ya EAC et longo na ba terroriste ya M23
2023 oyo ezalaki prévité na programme ndenge président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi azali kolobela mingi ba déclaration ya ba officiel militaire ya EAC oyo tango bakomi kaka na RDC bazali kotalisa clairement ke baye kobunda na bango na ba M23 te na ngambo mosusu commandant ya EAC a démissionné de manière spectaculaire na surprise ya bato nyonso a évoqué ba menace oyo azalaki victime na yango ndenge chef de l'État atalisi pe chef de l'État a mituni pourquoi abetaki masolo ya ba menace oyo te epai ya ba officiel congolais boye chef de l'État alobi bazali surpris na précipitation lisusu ya komona Kenya a désigné successeur ya général démissionnaire sans consultation on dirait kaka force oyo ezali nango ya Kenya boye tomoni vraiment problème oyo ezali toza na besoin ya koloba pe ko clarifier situation oyo toyeba na kosala eloko nini mpona mandat oyo na juin esengeli toza ba disposition boye mpona date oyo bazali ko constater que mandat ezali rempli te esengeli ko décider ko réaccompagner contingent oyo bayaki mpona kosunga RDC ko tindika bango bakende avec honneur pe ko remercier bango pamba te bamekaki ko apporter solution mpona kimia ezonga na République démocratique du Congo ndenge chef de l'État atalisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se félicité na solidarité oyo ezali manifesté epai ya ba pays ya SADC à travers décision oyo ezwami na bango nyonso mpona ko déployer force na est ya République démocratique du Congo mpona kosunga ba Congolais a conclure que mission ya EAC est posé problème président Tshisekedi alobi azali kozela tenue ya réunion oyo ekozala réunion moko quadripartite ya Union africaine babetaki lisusu masolo batunaki ye mpona makambo etali baélection na 2023 du fait ya situation sécuritaire préoccupante na est ya RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré que processus électoral ezali bongo irréversible kasi alobi aza na intention te ya koprive na bacompatriotes oyo bazwami na est droit civique na bango. tozonga bongo na ville province ya Kinshasa bosengali koyeba ke likambo etali proposition ya loi Daniel Mbau bakongolais ebele baza ko maîtriser yango te talati na rédaction ya journal ya peuple pona peuple info lingala emeki mwa moke kolimbolela bino yango. Proposition ya loi Daniel Mbau eza kotia mbutu na mitu ya bakongolais ebele surtout bakinois na yango rédaction ya info lingala etelemi lelo pona kolimbolela bino yango malamu. Proposition ya loi yango eza pona ko aborder na ba problème ya fiançailles ya ba régime matrimoniaux pe libéralité pona ko faciliter bilenge mibali yeba solo na kobala basi na bango na kopesa dot moko symbolique na yango na oyo etali enveloppe proposition oyo basengi ke na kati ya enveloppe oyo esika te ba parents basenga ba $3,000 ba $4,000 bango ba proposer $250 to $500 ou bien mobali ye moko soki alingi abakisa nyonso wana po a honorer mwasi na ye mobali nyonso en rapport avec ba moyens ambazo pesa ye et nandenga lingeli mwasi na ye nde akobalela mwasi na ye soki aza na 10 francs aza na 10 francs soki aza na $100,000 aza na $100,000 mais akoloba ke bo fixer dot mpona bato nyonso partout topesa neti exemple soki okelelo na bamboka mosusu pena peut-être na baforêt équatoriale neti batolo bapigme yo oyebisa bango babala na 1 million de francs congolais. C'est alors que la loi est impersonnelle, la loi est pour tout le monde. Yango tolobi totika loi place et fandi. Constituant à comment la constitution que ma camion soit tali dots et stangami bongo na l'assemblée provinciale et les cas na pouvoir coutumier bango ne mutu ba décider dots na chaque province concernant chaque coutume et koleka ndenge nini. Ça n'a rien à voir avec la loi et ça sert à rien de légiférer. Et une autre chose, les abongo fiançailles collègue a proposé qu'à partir du moment où fiançailles et salami, il faut qu'il devant l'officier de l'état civil pour qu'il y ait fiançailles. Et dans 12 mois, ceux qui mariage et salamité, l'un, celui qui est fautif, il doit payer. Il doit payer. Ça n'a aucun sens parce que nous pas qu'au ta fiançailles parce que nous sommes liés. À Kanaki au bal, la maison est sous notre salate à balité. Nous pas qu'au bela, à beli.
et ça lit que fiançailles et poussani moulaï. Donc, soro ngoko tana droit naturel, moyen pour contrôler en ezate. Totika makamundenge sengeli que fiançailles, après fiançailles, mariage. Mais, batumusu peut passer à mariage, basali peut tomber qui a fiançailles, basali n'a pas mariage. Donc, il faut simplifier les choses qui sont compliquées. Il ne faut pas compliquer les choses simples. À ce moment-là, les choses sont très simples et il serait intéressant de les laisser comme ça. Poursuivre la commission électorale nationale indépendante CENI Namokuse a lancé appel à la candidature PEBA terme et à référence pour la mission audit externe et à fichier électoral 2022-2023. Bolanda détail et le mona Stéphanas Kande. Commission électorale nationale indépendante CENI Namokuse a lancé appel à candidature pour l'audit interne et fichier électoral 2022-2023 pour l'institution appui à la démocratie, objectif global et audit externe et fichier électoral et Zali Nangambo Mosus ko évaluer le système actuel et identification puis enrôlement et électeur pour identifier la force puis dégager éventuellement les mesures correctives. Nangamo Mosusu ko formuler ba cas échéant par recommandation conséquent ou ezali ko viser amélioration ya qualité et intégrité ya fichier électoral. Objectif spécifique ya audit externe na fichier électoral oyo ezali boye ko analyser cadre juridique peu réglementaire ya RFE peut évaluer pertinence et à procéder na examen en termes d'inclusivité et exhaustivité. Peli sous exactitude ko sala ba recommandation en rapport na fichier électoral ya CENI ndenge tokoki kotanga ba prestataire ba ko proposer na CENI méthodologie à travail eux et kozala valider na CENI ba condition ya réussite ya mission oyo ezali boye validation ya TRD na assemblée plénière ya CENI consultation ya ba prestataire qualifié pe intéressé na respect ya procédure ya passation de marché choix ya ba prestataire pe agrément ya équipe technique et kozala composé na cadrage initial ya méthodologie pe déroulement ya mission et pas ya ba prestataire retenu et pas ya assemblée plénière ya CENI validation ya méthodologie ya audit externe approbation ya ba résultat ya audit et pas ya assemblée plénière publication ya ba résultat ya audit code moko ya bonne conduite et kozala défini pour mettre en évidence possibilité ya poursuite judiciaire en cas ya violation ya ba principe et ba règle établie bokoki kosimba ke profil ya ba auditeur ya ba candidat potentiel na mission oyo et sengeli ba répondre na ba condition oyo kozala titulaire ya diplôme ya licence master topé diplôme équivalent na sciences politiques relations internationales droit sciences sociales démographie statistique sciences informatiques topé domaine ya ingénierie kozala justifié na minimum il y a 10 ans il y a expérience professionnelle spécifique na domaine il y a élection topé na ba domaine mususu notamment législation pe gestion il y a processus électoral démographique pe statistique application informatique relatif na enrôlement il y a ba électeur. Honorable Néron Mbungu évangéliste itinérant a participé à ce week-end et l'équipe a kilti à action de grâce kuna na église du Rocher pour na épouse ya président général ya laïque ya CEAC héritier mapindemi azalaki kuna na compte ya info lingala. Culte d'action de grâce et Salemaki samedi et le cul na église du Rocher, il y a 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CEAC na Mokuse oyo ezwami na commune ya Mongafula na mémoire ya mama Claudine Ndumba Nzungila épouse ya président général ya balaïque ya communauté oyo ya église du Christ au Congo diacre Claude Mbumba Mabika un an après Liwanaye, évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu azalaki parmi ba invité ya culte oyo pe aloba kiboui. Depuis que maman Claudine Mbumba akenda nzamba bengaye ça doit faire une année. Et na une année papa oyo azaki mobali na ye papa Claude Mbumba a organisé culte d'action de grâce. Donc c'est une continuité. On a biso famille, libo tapé pour na ye pour na koloba nzambe. Makamunyo sosa et la rabiso
topesaka yo kaka merci toza na eloko tokobundisa makambo ya nzambe te. Voilà ezolakisa attachement na biso, fidélité, loyauté epai na nzambe ke manso oyo asalaka ezalaka mpona avantage na biso. E lelo na mateya boyoki moko na moko azwi ngolu oyo ya ye. Epuis mpona biso soki tokanisi oyo nzambe asalelaka biso na oyo biso tozokanisa oyo nzambe asalelaka biso eleki ebele mpe eza ya bien. Nangambo na ye, président Claude Mbumba a remercié ki mutu nyonso a répondaki na invitation epesamaki. Oyo ezali ya kozongisa matondo epai na nzambe ye oyo apesaka mpe oyo azwaka sentiment de souvenir kotala ntango molai tovandaki na ndeko 21 ans on était ensemble avec maman. Elle nous a quittés, nous rendons grâce et gloire à Dieu. Culte Oyo ezalaki pe marqué na louange, adoration, losambo pe animation ya frère Francis Manela pe frère José Nzita. Na suka ya culte ba volontaire ba kendaki tu na cimetière Nouvelle Cité de Ezwami na Mingadi, territoire ya Kasangulu na province ya Congo Central. Wapi pai Mama Claudine Ndumba Nzungila bakunda kaye. Sur place, président Claude Mbumba Mabika a dévoilé ki Pierre Tombal ataki pour honorer Oyo azalaki molongani na ye pendant 21 ans. Dans l'enseignement, le centre de formation ITEMAT a formé déjà la porte naïe pour l'inscription, pour les détails et le nom de Michael Bousto Topé Stéphane Skande. Institut technique de météorologie ITEMAT na mokuse oyo zomi na kati ya Istandolo bazali kobengisa bino nyonso ba amoureux ya technique ba ingénieur pe ba élève oyo basilisa na ba institut technique kasi balingi ko renforcer ba capacité na bango. ITEMAT Ndolo attire la disposition publique centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires surtout pour na bino batu ya ba province na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa ndenge nini bainstallaka bapano solaire bazali mpe na informatique théorie na pratique elongo na balabo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéo surveillance bokozwa mpe bacours ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire banda lundi ti vendredi de 17h à 20h pe mokolo samedi de 10h à 20h boleka deja na babiro ya ITEMAT Ndolo oyo ezomi na kati ya Istandolo to mpe bobengi bango na banimero oyo eza affiché na batelevizor na bino papa mama mpe elenge yaka koyekola awa na ta moke yo mpe okoma chef ya atelier na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile installation ya centre solaire informatique na oyo etali réseau mpe maintenance électronique oyeba mpe rebobinage système embarqué vidéo surveillance pe anglais rendez-vous yaka na ITEMAT Ndolo kuna nde esika formation ya mokwake eza kopesama formation ya qualité mpo na yo papa mama mpe elenge. Dans ce fait les sociétés mosengali koyeba ke groupe moko ya bakuluna basambisaki bango weekend eleki na audience publique kuna la commune ya Lemba pona bitumba oyo babundaki parmi bango moko akufaki Marlène Kutelema Naomi Wonda pe Willingela bazalaki kuna la compte ya Info Lingala. Mikoleleki na ville province ya Kinshasa bande moko ya bakuluna oyo bautaki na commune ya Kisenso pe ya Mbanzalemba babundaki na ndenge ya kosakana te kutu jeune moko akufaki. La police ya groupe mobile d'intervention oyo ezwami na échangeur na banquette na bango bakangaki groupe ya 15 kuluna parmi bango. Samedi oyo nde balekaki na audience publique oyo ezwamaki na Lemba Salongo. Ba verdict na bango ezalaki boye. Parmi les 15 kuluna, mibale bazalaki accusés, parmi bango 4 nde bakatelaki bango peine de mort, P9 bakatelaki bango 20 ans de prison. Wana ezalaki verdict oyo epesamaki na audience oyo elekaki pendant 3 jours. Eza infraction troisième na yokaki ko mutu abomaki petit frère na comme si na yokaki na lobaki na ebiki eza infraction
eloko oyo ngai nasali na etumbu yango nayebi. Longonya na la police ya groupe mobile d'intervention oyo basalaki banquête na bango avec impact ya kosakana te. Justice pe na ngambu na ye a continuer boye pona ko décourager ba oyo batikali. Qu'elle vient de commettre une infraction dans un temps voisin comme auteur principal ou comme complice. Potifa pesa potopoto ya kitoko ekipe acheté ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skande. Yena azoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayaka Potifa. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko lia na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Potifa. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Potifa. Butala ekola linai. Potifa kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli bani ya potopoto Potifa. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po alia potopoto Potifa. Bina kuna chimakate. Aha! Bitsonya zoto bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echita ingi yo. Ha! Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Tozana communiqué écologique moko abolanda lecture nango. Grande famille Bangala ya groupe scolaire familial école Le Bombino bazana mako ebisa na baninga pe bayebani na bango liwai ya ndeko na bango ya mobali pe super tonton na kombo ya Dodi Bangala Tara familial ye akufaki depuis le 27 avril na clinique Saint-Pierre d'Autun na Belgique. Programme ya matanga ezaboye jeudi 11 mai veille mortuaire na domicile familial na Ngilima 2 na commune ya Matete na kati école Le Bombino. Vendredi 12 mai à partir ya ngonga 10h heure ya Kinshasa, retransmission en direct ya messe ya funéraire pe enterrement na cimetière ya Wavre. Pe ekolandisama na bain de consolation kuna na Belgique mokolo ya jeudi 11 mai dernière visite na funérarium de Vroy na Wavre. Ekolandisama na veillée na salle Maria Pakis na rue Calvaire numéro 2 na Wavre kaka na Belgique. Mokolo ya vendredi 12 mai messe na basilique Notre-Dame de Base Wavre na mémoire ya de fin na ngonga ya 11h heure ya Belgique. Pe retransmission en direct et kosalema po na bato ya Kinshasa. Enterrement na cimetière ya Wavre pe suivi na bain de consolation na salle Maria Pakis. Tika été communiqué au ekomi na bato nyonso bayebi grande famille Bangala ya groupe scolaire familial. Oh hallelujah, si je suis fidèle à la mission. Malem tokomi kokoma na suka héritier mapinde na sala bino info ya ba journaux. Mbote buye ibulamu na info ya ba journaux ya poko ya lelo oyo tofungoli yango na journal l'objectif confrère akomi crise na est ya République démocratique du Congo SADC azali koya kosunga République démocratique du Congo ba pays ya Afrique australe membre ya SADC bango nyonso bayokanaki weekend eleki ba déployer force militaire pour kosilisa ba violence na est ya République démocratique du Congo. Décision oyo evami suite na sommet ya 16 blocs ya communauté ya développement ya Afrique australe SADC na mokuse oyo salimaki lundi 8 mai 2023 na Windhoek capitale ya Namibie. Ba pays ebele membre ba participaki na rencontre oyo mingi penza Afrique du Sud, Angola, Mozambique pe Tanzanie. Bango nyonso ba décider kotinda force militaire na est ya RDC. Objectif ezali kozongisa kimia pe sécurité na est ya République démocratique du Congo. Toke na ngambo mosusu journal l'objectif kaka abeti masolo ya Lusha alobi. D'après Lusha bango balobi état de siège ezali vraiment ya échec moko ya makasi. Pona lisanga ya Lusha oyo babengi lutte pour le changement bango balobi avant état de siège batalisi nombre ya bato bakufaki ezalaki na se kasi kobanda 2020, 2022, 2023 depuis état de siège et kotaki kuna na province ya Nord Kivu pe na Ituri batali nombre ya bato bakufi ezali vraiment ya komata
groupes armés ezali neutralisé te yango bamoni état de siège na province oyo ezali na yango distraction moko ya makasi na ngambo mosusu journal La Prospérité abeti masolo ya mission ya Union européenne oyo bazelami na République démocratique du Congo na mois de juin 2023 pour na makambo etali observation électorale bango bakozala wana pour na kotala faisabilité ya élection na décembre 2023 na République démocratique du Congo bakokutana ba responsable ya commission électorale nationale indépendante et ba partie prenante nyonso na processus électoral pour na décembre 2023 bongo bango pe bakopesa makanisi na bango par rapport ya makambo ndenge ezali kotambola totikali kaka na journal La Prospérité alobi tunda ya Kasende alongwe na PPRD ya Joseph Kabila pe a rejoindre Union Sacrée ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona ancien ministre de la Justice pe ancien secrétaire permanent adjoint à PPRD alobi mutu moko te alongoli na PPRD ye akoti na Union Sacrée pour na soutenir Félix Tshisekedi pamba te posa na ye ezali kosunga Congo azali kotalela ba individu te kasi ye azali kotala nde Congo ndenge asungaki ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange oyo tango na ye eleki esengeli ya pema akomi siko na tango ya soutenir Félix Tshisekedi pour na kopesa ye deuxième mandat. Voilà l'information oyo nde tosokisi info ya ba journaux otikala malamu. Malema tokomi kopusa na suka ya basongo na biso Héritier Mapindemi asale bino info météo. Boye ibolamu na prévision météorologique ya jeudi 11 mai 2023. Boye bake ba nuage elongo na pole emonisami na ville ya Kinshasa pe na ville ya Matadi. Mipepe elongo na mvula ezelami na ville ya Bandundu, Inongo, Boende pe ville ya Mbandaka. Mipepe elongo na mvula ezelami lisusu na ville ya Lisala, Gbadolite, Buta pe Isiro. Mapata ekolekaleka elongo na mvula na ville ya Bunia pe na ville ya Goma. Mapata ekolekaleka lisusu elongo na mvula na ville ya Bunia, Kindu pe ville ya Kalemi. Mipepe elongo na mvula ezelisami na Gemena pe na ville ya Kisangani. Boye moi ekozala makasi na ville ya Lusambo na province ya Sankuru. Na ville ya Kolwezi kuna pe moi ekozala makasi elongo na ville ya Lubumbashi. Boye mapata pe pole emonisami na ville ya Chikapa pe na ville ya Kabinda. Mipepe elongo na mvula emonisami na ville ya Kenge na province ya Kwango. Puna oyo etali température na ville ya Kinshasa tokozala bongo na 24 degrés na avant midi pe 28 degrés na après midi. 23 degrés na avant midi pe 28 degrés na après midi. Na ville ya Matadi na Bandundu tokozala na 25 degrés avant midi pe 29 degrés après midi. Na Boende kuna tokozala na 22 degrés na avant midi pe 31 degrés na après midi. Na Mbandaka 23 degrés avant midi pe 30 degrés après midi. Na ville ya Lisala tokozala na 22 degrés na avant midi pe 30 degrés na après midi. Ndenge moko pe na ville ya Gbadolite boye tokozala pe na ville ya Buta kuna 22 degrés na avant midi pe 32 degrés na après midi. Na Isiro 20 degrés avant midi pe 31 degrés après midi. Na Bunia 18 degrés avant midi pe 28 degrés après midi. Na ville ya Goma 16 degrés na avant midi pe 19 degrés na après midi. Tokozala na 16 degrés na avant midi pe 20 degrés na après midi. Na ville ya Bunia. Na Kindu nde tokozala na 22 degrés avant midi pe 28 degrés après midi. Na Lusambo na province ya Sankuru tokozala na 23 degrés na avant midi pe 33 degrés na après midi. Na Gemena tokozala na 22 degrés avant midi pe 30 degrés na après midi. Na ville ya Kalemi 21 degrés avant midi pe 30 degrés après midi. Na ville ya Kisangani 21 degrés avant midi pe 29 degrés après midi. Boye kuna na Kolwezi tokozala na 16 degrés na avant midi pe 25 degrés na après midi. Na ville ya Chikapa 21 degrés avant midi pe 30 degrés na après midi. Na ville ya Kabinda 22 degrés avant midi pe 29 degrés après midi. Na Lubumbashi tokozala na 17 degrés na avant midi pe 24 degrés na après midi. Boye moi ekobima na ngonga ya 5h58 na ville ya Kinshasa pe ekolala toujours na ville ya Kinshasa na 17h54 botika la malamu. Merci Héritier Mapindemi pour la info ya ba journal uti kosala la biso yango nde pesinga nzela na boucle journal peuple pour la peuple bande ko botika la malamu. Au revoir. Yeah.
innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye. Après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi